toyemanaka mpe tolinganaka ntango tozoboyana ntango tozolingana te ezosala fierté ya mboka na biso te yo si omona moninga nigéria oyo aza artiste nigéria boya moninga na ye yango ezosala ke tozoprogresse te mpona koboya baninga mpona koyina moninga kimotema mabe ekomokoma tro role nyonso oyo kosala soki ebalai na moninga linga moninga na parceke mpo eza role yo kolia kolandela bafanatike na yo ye mpe akolia kolandela bafanatike na ye ezaka mosala mama. Merci vraiment pour cette message, c'est un message mort fort par rapport à Bino Bar. Merci. Message mort vraiment. Merci. On a le déjà mingi parce que on a temps belé, fallo on a batu mususu o batikali ezaka ngate na kozwa temps belé. Merci na CP, bonne journée pour na yo. Papa Losanjo, maman Losanjo. Bonjour à toi. Bonjour. Maman Losanjo, tomoni yo lelo, boti ko perdre sous artiste, boti ko perdre Kamite Pouloulou. Tati Kambala sous Asili Kolanda. Un mot d'abord par rapport à déroulement ya Matanga. Matanga ngo ekei pendant ndenge bino ba artiste bozela ki ekende upa. D'abord na remercier famille éprouvée na bolingo na mona na bango ba honorer mémoire à mona bango. Mais pour l'angai artiste na regretté et salinga soni. Ezalaki na mokolo moko Maman Marie-Hélène Nakarine Pala Nabobo, association AFA, association des femmes comédiens congolais, Nabomoko Papa Bobo. Bamona qui na théâtre à Congo des ordres de Koti Bokabwani. Nakata Bokabwani, malade Koti Liwaye. Nde bazwa ki likalisa ko benga bakambi. Baoyo bazo kamba ba artiste comédien cinéaste congolais. Moto aliboso ezali président Massoum de Brende, azali président ya NTPC. Mokonzi mibale ezali ngai Marius Bayolobolaza Mama Nosanzo nazali coordonnateur général ya Pakosiko oyo ezali plateforme des artistes et comédiens cinéastes congolais. Moto ya misato ezali JP Masamba Fondation Tokanisa. Moto ya mine ezali Emonu réellement vivant ezali Duche Kapanga na Saisai. Mama Marie-Hélène abengaki bato wana mpo tokutana tosala commission mpo toyeba kopresente commission wana na famille pour te préparer au sein que vous avez bien. Ezali facile te maman. Ba kondiambo ka ba pesa ka biso valeur. Biso to rendre ka bango mauvais travail. Distinguée première dame de la République démocratique du Congo. Maman Denise Nyankero Kisekedi, la mère de la nation, l'époux du chef de l'État. A vu ba moyen à mettre en place pour honorer mémoire ya collègues artistes. Oya zali mona na yo ya rendre société à Congo Mosala. Bonne éducation, mais biso toyoki si bango son. Maman Olive Lembe Kabila, ex-première dame. Atika Kabiso te azali ko parti na biso, ko soutenir biso, mais biso toza ko s'organiser te pour na ko honorer bango. Eza passe pe mawa. Bato bazai ko rendre biso division. Ezali NTPC. Oye kambami na papa masu bango ne ba ota désordre. Balingi ka biso toyo kabango, bango balingi ko yo kabiso te. Désordre eza wana. Mais ngai nazo ko regretter. Nazali kosenga kaka ke tokutana tosolola parce que na kati are mokolo azalaka te mona moto azalaka te. L'artiste n'a pas de sexe. Lelo na kati ya Congo artiste akomi kokufa. Au contraire ba français baloba artiste akufa jamais. Ndenge dadi kitambala akufi boye akufi na ye. Toyebi te soki mosi na bana baoza na droit moko na kati ya mosalo ya asali. Pe mingi tozomona na kati ya Congo na biso awa. Ba artiste baza na droit ya kozwa ba droit d'auteur ezalaka ba artiste ya kala comme bazali na difficulté ya kozwa mbongo na ntango ya kala mpo babandaki ba théâtre na bango ofele lelo comme théâtre ekomi na mbongo bakomi kolingaki bango bazwa mbongo biso tokufa pauvre. Au contraire biso mpe nayebisaki ba artiste comédien nyonso batelema mpo toyeba kodefendre théâtre na mboka na biso mpo mondenge théâtre bapaya envie mboka na biso. Objectif ya Pakosiko ezali kodefendre théâtre pour yango ezali profession na biso. Objectif ya mibale ezali ko défendre ba droit ya artiste comédien. Tozana na ministère de la culture et des arts. Lobi bakundaki artiste munene lokola papa Lutumba Simaro. Gouvernement de kundaki ye. Kwa ya nini artiste comédien te. Omona ke implication ya Pakosiko maman et Waso azokobela. Tobundaki na maman généreuse et Waso. Mona généreuse et Bayolo. Il y a personne qui Pakosiko procuration pour organiser
comité pour na défendre malade ya maman bango. Tozalaki na ba maman lelo ya antenne A. Omonaki même esika maman iwasa kufaki biso pa kosiko ndenge tokazai matanga wana. Na chipe masamba na artiste a danger chaque congo. Toleyaka na fikini. Omona ndenge organisation elekaki. Omona le ministre yaki. Bon, tala oyo. Maman Los Santos, un message na ba maman basuka kabino loko ya maman Olive Lembe wa tika kabino te na maman Denise. Soki message nini yo koki ko pesa bango par rapport ke ndenge basuka kabino be déroulement et dans les capitaines. D'abord on appelle merci na tata mokonzi ya mboka chef de l'État, son excellence président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maman Denise. Na bolingo na bango po mona sanjo ya président Félix atongeli biso salle mythique en face à parlement. Et ça déjà basigne ya bien pour na biso artiste comédien. Ya mibale distingué premier dame maman Denise na maman Olive bazali ba maman. Pour lemba biso te na sengi bolimbisi. Soki bozo ka biso ke tozo koswana te mais ezaka kozanga bolingo. Tosengi bosangisa biso. Soki invitation ezali batika ko inviter masumu ye moko. Soki ba inviter masumu, ba inviter maman Los Santos, ba inviter Sei, ba inviter Chipe Masamba. Oh biso nde tokamba ba comédien. Place problème ezali nde yango wana. Soki biso ba leader tozala kosangana te. Division ekozala kaka. D'accord, merci beaucoup. Merci pe na bino nde boza pour accompagner biso. D'abord mes condoléances pour na uti pe na matanga ya maman Everine Kambo Lopez. Akufaki pe tuti kolela nzamba pambola bino. Toza ensemble. Kolo masolo dans le big au président dans la poto orienté mais le moins président il est qui tout ça là incarne match mais pour moni oh déjà les amis maman reculez. Bougez les pas.
pourquoi président Blaise il a vraiment expliqué ça parce que avant d'avoir na dadi ba tourna pe ba clip ni nebele na dadi toyoka. Merci maman. Il y a Roloba Pena Mingi pour na dadi et Zasouté parce que on a vraiment dit to lobby déjà. Lobby belé. Mais ba souvenir les alliés belé. On a dadi di Kambala ba souvenir les a tellement ébélé. Mais dans le moment où on est tous au Lobani, parce qu'on a tout, dit. On a tout dit. Paix à son âme, paix à son âme. Donc il y a un cas où on est au Lobani dans le moment où binomo bomoni matanga ngone eleki to Lobani. Matanga ngone eleki bomoni an. Le président au cas où matanga dade longwe 11 on dit matanga mwana mukie. Tu regrettes ndeni ko sama bon. Maman. Dadi a poli. Na olobango soni nzoto a dadi poli. Parce que bande kona famille o bagana otcha na morgue ba mboma na bango dadi. Parce qu'il y a pour tout le monde bino ba artiste comédien bino mo bolande la kiango bolongo li pour na moka zaki boyene na cinquantenaire ndeni ya dadi bolande lo nte che comme na niveau ki apola maman toko sala nini soki famille elingi na ngote to sala nini na momone to loba boy toko loba ya lule toko loba na biso poto loba mais famille ya dadi mutezalaki na vogue bango ni bazaki na centre ya nyonso c'est tout ça. On est logo au salaté. On est logo au salaté. Famille décidé que bango moko va s'occuper de matanga ya moi na ba. C'est comme ça. Biso to ça. Donc to supporter bango nengwana parce que bango balinga ke zala boy. Merci. Ça sonia ba comédien. Pardon? Sali soni na ba artiste comédien. Sali soni na ba comédien, sali soni na famille na bango. Parce que biso ba comédien au moins écoute moi changement à mouké pour nos comédiens ceux qui va comédie te m'appelé donc lobasuka izandeti lobasuka zana nous parce que nan to silité to zana nous to kuta na toujours ezali que bandeko ba sope sa merci na bandeko ba sungi biso na bandeko oyo ba tiaki lobongo na poche po ba sombela biso ata fleur ata mai ya komela. Merci na bana poto nyonso o batika ki poto ba yekolela na biso ensemble dadi. Merci na ba fan na biso. Merci venant nzamba ya zong sa ebele donc c'est ça merci. OK, merci moi. Toyo romona toyo kaya loba mwandambo na mandena seleki na matanga TV yoko ba sani yoko loba nini. Wa bon dès yango tibomoni ke to tika ve ba o bazwi tan au cimetière ba ke biso to tika lingana ne logo loba tingana na mwa muki na bena bébé donc ba makambo ba sali bweso ba sali bwengana mwa muki so na omokota mangamane comme le roi na cho donc pona ngai eloko na sepeli kaka to le live na calme mutazoki te mutakufi te mutasali dans epaka moko te salami donc esengo na biso yango wana quoi. Wana ka zana busolo besilwa donc talaka veto kuna etwana mawame velo kola déjà kei place via kei na yebi ke ba kutana na mère na biso Evelyne Camo Lopez bon ça l'émission liboso Evelyne oyamba ekuna so rasiso yamba msube arobenga beve pululu pa ya ka émission na mais ezama kita kuna point Evelyne yamba ve dadi kuna baloba ya mano ve dadi mutaliboso ve beaucoup le pe olinga sala émission na Evelyne donc o biso to senga kana ne bazeli kuna moi mobulu ezalate ça va je veux ba fanatique no ba otala yo moi nini moko sala sepesa ba nga mingi bino mo bebi artiste na bino yo JS qui fait be na on peut sa conseil na vie na vie soko bakisi une année na vie na ofokanga photo soko bakisi une année fokanga photo koko mo akufi côté na biso na âge à 85 ans ana photo te koko ya 85 ans ana photo te baluki photo luka photo bamoni photo te batindi sango na mboka baluki photo bayo mona photo a koko era zaki na 5 ans calculer ko koko akufi ya 85 ans
bamoni photo na ye ya 5 ans ebemba mokolo mpe balela yango bongo te fo photo esala nini eya photo eye eke victoire bafungoli ebembe ebimi lelo ekoma so batetela bakufeli oyo ebembe na biso so bamongo oyo ebembe na biso oyo bangala wana sikoyo ezalaki ebembe ya baluba mama mambo ya moluba oleka atuni kaka oyo ebemba banani bayebisi ye ebemba moluba santu na moto akufaki mama bande olela deke ya olela aotala foto yoka sikoyo elelela mama wana mwana bato mokie angelwa nzambe nani asali ye boye mwana bato mokie wana azolela oleka telemaka wana aolela apusana mwana bato mokie angelwa nzambe akoma pembe na cercueil te akomi aolela mwana bato mokie abokilongi na cercueil boye amoni sikoyo elongi akoko wana ka ye moko achange oli mwana bato mokie oyo ezanga ndoki te mwana mokie akufa de elonga mikolo boye c'est-à-dire que artiste Jires qui fait bien mikolo na linga ba benganga Monsieur Chikata mikolo Monsieur Chikata babi pendant njila ya ngwane bandaki zoro babel apesi lisuma comme na bi ke bomona ngate plus que je temps je vous avais mangé la sorcellerie ou comment dès que vous voyez moi est-ce que toi tu as déjà mangé la pomme funèbre dès que tu es là, il n'a pas mangé la pomme funèbre, il a mangé la pomme funèbre. En plus, dans l'examen d'État, moi j'ai eu l'Oriente. J'ai sorti l'Oriente avec 26 points. Ça va, ça va. Merci. Ça va, merci. tomoni kaka bino boye matanga tolela dadi kitambala Maman. Ah, on filmait bien, t'es papa, t'attends là, nous. Ngakomoranga Eli Ilolo. Navalaki monteur, caméraman, il y a Swabala, les amis du théâtre. On a Swabala, après les amis du théâtre. Vous avez président Porto Satoula. Pardon? Vous avez président Porto Satoula. Non, non, président c'est trop dit. Nga Satoula, tu as là qui va ami. Mutakuta Yibiso Zalaki, Moni Production.
Moni Boutayaka na Swabala, tu bando sala biloko Swabala, tout comment il collecte na télévision. Après, tu bandi ko sala sko biloko na Swabala na yemoko mystère, ti ndenge to ko sala les amis na major. Alors, ngako ya na les amis, ils a Dadi Moutou amemanga na des amis. Donc Dadi tant que ça na Swabala, yende mutakuta na major, aye ko présenter major que non toi la caméraman na biso azape monteur, azape réalisateur. Donc ceux qui ont travaillé na to ça la biloko bien. Major pas ko découvrir nga à travers ya Dadi di Kambala. De to banda ko travailler sikoyo na compte ya les amis. De Tilelo, les amis nege koli na ndege bango ba komi ba grand réalisateur ba komi pe na ba groupe na bango moko. Momo Kasuka bake kundaye déjà voilà moi suka moniki abandaki na Swabala abandaki pana oyaki yaki mingi ozali na evende mais oye lisusu olakisi bolingo na yo ke Dadi aza kaka mwana na yo esaka mpasi soki oza na mwana yo akoli aboti epo akufa yaka mpasi makasi yango moni toye mpona kokabola mawa na famille na bandeko ndenge olobi wana mpasi eza makasi donc nazawa nazondima te Dadi akufi ti bato bakopanzana nde nakondima mpena mwana ya ngai Dadi di Kambala nouveau né akufi wabalonzo bazolanda nga naokima mbangu te lobano bata poto balanda ngai te mpo nazokima mbangu te loba te wana ozala molai mpo ozala moke te aya kokɔta nde banyonso bakɔtaka nazwaki ye lokola bana nyonso nabandi koencadre ye ti ndenge akomi lelo Dadi di Kambala soki tomina ndenge bato nyonso bayaka na groupe eza te kayaki na ndenge na ye te ayaki lokola bato nyonso na butu te me na moi aye kokɔta ye kobana mosala na ye voilà merci na bonjour pe merci bandeko oyo nyonso bazalaki na biso awa ebandeli ti suka ndenge bakei kotika nzoto ya Dadi bambulema place awa bon papa tozwa ta tosala biso kalma tozwa ta tosala kalma onakoka te nazalanga tuma wa mikolo te. Bon, merci à toi. D'abord, je peux dire mes condoléances à la famille Dadi Kitambala, à mes connaissances. Ngana mona luna te ngana kinwa na kindarande to songa kande baton so voyage. Vous comprenez? Dadi aki misa ngai ya tongo. Apena massa pena o massa. Donc nzambe mu mdali ngai makambo ngisa bo ndenge saleli bon. To pesika nzambe merci. Famille tika na kimia baton so bazana bango bien. Merci. OK, c'est bon. Tonto basama muketa ke Dadi azalaki moto nao dernier. En tout cas, on a sepelé pendant un micro. Mes condoléances na famille nyonso ya Dadi Kambala. Dadi azalaki frère na biso to coller ensemble. Coller ensemble na ba Dadi. Tondors en un tout moment. Mais ils allaient voir quand il Dadi akufa il doit saler passe. Mais c'est quand Nzambe ke motuli mon epi mana kimia. C'est ça hein. On va la rappeler merci bien. Ça va merci OK. Tout le monde malambala tout ça sabine ça biso tout ça la yango te ça famille association eza et quand ça va lettre et quand tu vas lettre et pas ministre quand tu vas lettre et pas maman Olive quand tu vas lettre et pas maman Denise quand tu vas lettre ba on va répondre biso baye tant wa na biloko baye enveloppe na ba pesi famille ngala za ki di nombre ngai elombe présent nani nsaka to za kita ba pesa mbo bazui famille bazui c'est comme ça.
ote era ndenge wana ntango mama abimisi apesi famille famille bazwi bape tata mwasi yango tata mwasi yango akena yango sikoyo biso toloba nini to biso tosala mosala nini wana mbongo tokosala yango biso te tosala ndenge biloko toluwa nde oyo biso luwa oyo te biso luwa oyo ya minene omoni pa mundu eri ndenge ezala te biso luwa ya minene mais oyo bango mo famille bazwi yango botoboya famille bazwi yango botosala nini biso apareka musique mais oyo eza bango bazwi yango mais baza batika na bana après tout baza na bana baza na basi bakolizwa pe te mbongo basisa dadi osakei bana bazali fo basomela bango ntango eloko mo boye ntango bakotela bango eloko ndeko na ntango bakotuna makambo boyebaka na ndenge mabe te dadi atiki bana wana fo bakipe bango biso to bakamarade lobi kuna omona yo okima mais bana fo batikana mama na bango aza ana moto aedei te tuna so motuna osuki tuna te nga na kote kotanga makambo wana te nga na kote ya protocole nga ye omoni nga nga na protocole nga ye nga naza kotanga makambo mbongo te kotanga nga na protocole ta bato nga bana nga bango nga naza kote ya protocole nga mina otya sécurité toya sécurité na protocole naza kote mosusu te bon eleki nango bien eleki bien kimi eza nango mpo ndeko na biso akei na ye akepema abeli mpe mingi akepema donc napesika bamacondoléance na bato nyonso te ok merci Priscille ngai Priscille ya bolanda Lingala News bana poto bana kini bolanda Lingala News toza na Martil banda kora dade uti okende mais to regretter façon bakundoli artiste matanga pululu ezala ebongo te matanga pululu ezaki bien organisé mais to regretter famille makambo asande bakundi artiste regret mingi na motema malgré ya pululu ezala ebongo te mais ya dadi to wana regret na motema mais famille nde basali nyonso wana parce que na motema na bacomédien na famille faye baorganize nde baorganizaki na matanga pululu faye baorganize nyonso babiloko batie jamais artiste lokwa dadi kitambala muta munene baketiele baartiste oyo bakata fa bana mikie boye eza vraiment bien te comme ça bapulu balelaki yo na honneur nyonso mais dadi kitambala to wana regret na motema nyonso basali merci yango kaka nzeli na mposa naloba yango non papa Tigo kizengi ya bumbu na makala yeyo boyoka. Oui, vraiment merci beaucoup. Premièrement na robanda vraiment bana makala bana bumbu kizengi na bino yeyo papa Tigo international artiste comédien. Vraiment na ko remercier lisusu vraiment Nzambe o ya pesi lisusu opportunité. Tout le monde na lisusu lelo na makambo ya Yaya dadi mitambala nga na bien ke Yaya parce que aza Yaya oyo asali ke vikepo lelo ke bisope to zala lelo ke vikepe non mon ati ke baye ba ke non ate à la seconde on n'a pas joué qui na dadi c'est ça donc vraiment OK ya koloba mingi vraiment ezali mais to pesika nyonso na maboko Nzambe o yemoko ayebi ndenini azo ko kendi na komima awati ko ko sala somo démonstration mo mukie bana baye bana selembo makala bombo bamona kizengi na kusala démonstration c'est une bonne chose. Sona yebisio, butwa lobi na ladite amfukuma. Uyeba keno, ndenge tumona kabakuluna ilata na bakomine ke kulata na nzota bangungie. Wo, o santi bangungia ngaba na bangungia makala baga. Bangungia ngaba bakote di bangungia makala. Yoka elululu ya bangungia ya ngaba. Bangonyoso bazui. Yo mama no nyama yo no tado ko chinyambo yo bangungi pe makala balala kite bango nyonso balamuki yo o bashina makala yo na catholic saint yo joie na sutu mukaboebu ndoto président Fiston Mayena na bo sanité docteur Mathieu original ya na bumbu na pharmacie ya shopper Rumela président na pesi ba kamba na nyonso ba na bumbu bambote ba artiste sélection Tigo Liboto yeyo bambote belé pardon soki bozana besoin nga ou boye soit na ya na jouer bino na ba manifestation fête et bembe tout tozali numéro na nga eza nango branché pour na mutu nyonso eza de mameron ya liboso ezali 089
40 30 247 oyo mibale ezali 089 Katissa Boulevard Kete Tutiko Kabato nyonso bagangi wo bomaye. Merci président Bifle na Mikili Bambote Ebele. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eza passé. Soki peut-être on a eu quelques minutes ya kwa valer bamo. Non, il battait des gens qui ont commentaire, tu as colobé là. Oh, tout le monde. Et chaque fois, tu as un artiste. Oh, basala combo. Et les autres qui sont à Sony. Pour le comité d'organisation, c'est comme si tu as dignité, tu as mérité. Parce que tu as une organisation, tu as obsèque, tu as une organisation, tu as une et les autres, tu es capable de faire organisation obsèque, tu as une organisation, tu as mis lobby. Tokotika pe mokili ya biso ekozala lolenge nini na oyo kapasi mpona nini kokoma ete na morgue bilamba oyo basombelaki notre frère notre ami oyo ye moko banda omilinga mingi azalaki trop fier na ye moko donc azomibenga mobali mbinga mobali kitoko boye donc oyo azalaki na lolendo na kojoue na ye me ebembe na ye ezangaki lolendo yake bilamba bayaki nango et paraîtrait que bilamba ezokoka yete na yebite so ezaki dongi soki ezaki minene ifaki ba dépêcher bilamba wa salata kala na ndako po baya olatisa mowe et ya pasi lisusu kolekeza ke banda dadi akufa na zoyoka yete bambomaki dadi kaka lobi alors muntu wana amelaki bakisi tout olo ya maladi na ye avandaki kimia te ntango ameli bakisi epolaka soki muntu asala nini akufi alors ebanda osenga ke bambomeye bien avant de façon que bakoko protéger corps wana mais les mêmes jours besoin embaumer mutu yango esali ke balongola ye lokola mwana muke balongola dadi lokola mwana muke parce que nini akomi kotinda solo manque ya balongola ye ndeti ba erne ebemba dadi elongo na 11h lokola bakokikunda bébé mort ne awuti kokufa kaka tokende kaka kobwaka ye moi aussi, un star, un artiste soit appelé le meilleur de lui, na katia comédie congolais, mais bah traiter le coup là, morné, qui t'au côté. Et deuxième des choses que, toi mais peut te revoir, le lot est pas d'adi, nazoyo kaba, par rapport aux famille, lobby ezagi chiko pululu, organisation ça m'a na chiko pululu, ezagi pe ya qui t'au côté. Est-ce que ezagi ka famille, biso mon anatomi tout nana.